Pardon s'il vous plaît, bon immaturiser anniversaire. Les rois des immatures. Bon immaturiser anniversaire. Le roi des immatures. L'anniversaire est immature. Parce que les grands rois des immatures fêtent son anniversaire. Aujourd'hui c'est toujours Happy Birthday. Happy birthday! Happy birthday! Oh Gino! 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 Happy birthday! Oh Gino, happy birthday. 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 Un mot par rapport à l'anniversaire. Vraiment, ça c'est une grande surprise. Oui. Je ne m'y attendais même pas. Mais les amis m'ont surpris. J'ai dit, ils ont immaturisé mon anniversaire. L'anniversaire est très immature car le grand roi est né. Ouais. Merci à tous les amis. Merci à tous les comédiens. Merci à tous les comédiens. Vous représentez seulement une portion des comédiens, mais nous sommes ensemble avec tous les comédiens. La première bouteille était cassée. Hein? Pour votre information, la première bouteille était cassée. C'est moi qui a cassé ça. C'est elle qui a cassé par imprudence. Elle ne savait pas qu'il y avait une bouteille derrière elle. 5 bouteilles de champagne de la part de maman formidable. C'est formidable. Pardon, s'il vous plaît. Madame, vas-y. Explique-toi. Non, on avait acheté la première bouteille. C'était cassé par imprudence. Parce que Ange Maïcha, on était en train de se maquiller. Elle ne savait pas et la bouteille s'est cassée. On a racheté encore une autre bouteille. Voilà pourquoi. Le roi des immatures. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino.
Maman Moseka, on est en plein tournage Liba la comédie. Oui, en place Bossali surprise. Oui. Na Papa Serge, un mot. Oui, en tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon grand frère. À Lobby 53, ça. Okay. Oui, merci. Comme je disais, le anniversaire, il y a passé 4 ans, Serge Mwembo. En tout cas, Tokoko Lexango Bongote, Ngapé, Nazaki surprise. Nazo bima po naso bango babilo ka mike tango akoma bino moski lelo anniversaire na ngai na beti ekara alors tango baninga baye na bisi bango to sa moi surprise moko ya moke ya biso famille ka yangoyo nde to meka ko somba moi champagne moi petit gâteau wana to sepelisa ndeko na biso donc ensemble ba comédien nyonso biso to représenter ka bango pour na ndeko na biso Serge Mwembo na kati ya Liba la comédie parce que to bandi masolo ngo ezongi je crois babonné na nga bolobaki que non maman Moseka pourquoi bata mort po tchaka biloko alors tozo tourner quand nde na ole kana émission na FC bino ke na bandi déjà musala et puis na yeli bino susu sosi ya sika oyo bino nyonso tu bokolia yango bokotekisita ngo kozala kitoko en tout cas boza jamais dessus na yeli bino ya sika et puis Liba la comédie na bino ezo continuer je crois bomoni artiste na bino oyo bosepela kana bango bazali wana Pardon s'il vous plaît, pour immaturiser anniversaire. Les rois des immatures. Pour immaturiser anniversaire. Le roi des immatures. L'anniversaire est immature. Parce que les grands rois des immatures fêtent son anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Oh Gino! 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 Happy birthday! Oh Gino, happy birthday. 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 Oh Gino, happy birthday.
Un mot par rapport à l'anniversaire. Vraiment, ça c'est une grande surprise. Oui. Je ne m'y attendais même pas. Mais les amis m'ont surpris. J'ai dit, ils ont immaturisé mon anniversaire. L'anniversaire est très immature car le grand roi est né. Ouais. Merci à tous les amis. Merci à tous les comédiens. Merci à tous les comédiens. Vous représentez seulement une portion des comédiens, mais nous sommes ensemble avec tous les comédiens. La première bouteille était cassée. Hein? Pour votre information, la première bouteille était cassée. C'est moi qui a cassé ça. C'est elle qui a cassé par imprudence. Elle ne savait pas qu'il y avait une bouteille derrière elle. C'est une bouteille de shampoing de la part de maman Famille. C'est formidable. Pardon, s'il vous plaît. Madame, vas-y. Explique-toi. Non, on avait acheté la première bouteille. C'était cassé par imprudence. Parce que Ange Maïcha, on était en train de se maquiller. Elle ne savait pas et la bouteille s'est cassée. On a racheté encore une autre bouteille. Voilà pourquoi. Le roi des immatures. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Oh Gino. Happy birthday. Happy birthday. Maman Moseka, on est en plein tournage Liba la comédie. Oui, en place Bossali surprise. Oui. Na Papa Serge, un mot. Oui, en tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon grand frère. À Lobby 53, ça. Okay. Oui, merci. Comme je disais, l'anniversaire, il y a Pastatron, Serge Mwembo. En tout cas, Tokoko Lexango Bongote, Ngapé, Nazaki surprise. Nazo bima po naso ba mo biloko mike tango akoma bino moski lelo anniversaire na ngai na beti ekara. Alors tango baninga baye na bisi bango to sa moi surprise moko ya moke ya biso famille ka yangoyo nde to mekai ko somba moi champagne moi petit gâteau wana to sepelisa ndeko na biso. Donc ensemble ba comédien nyonso biso to représenter ka bango pona ndeko na biso Serge Mwembo na kati ya Liba la comédie parce que to bandi masolo yango ezongi. Je crois babonné na nga bolobaki ke non maman Moseka pourquoi bata mort po tchaka biloko alors tozo tourner quand de na ole kana émission na esi bino ke na bandi déjà musala et puis na yeli bino susu sauce ya sika oyo bino nyonso tu bokolia yango boko d'exciter yango koza kitoko en tout cas boza jamais dessus na yeli bino ya sika et puis Liba la comédie na bino ezo continuer. Je crois bomoni artiste na bino oyo bosepela kana bango bazali wana Nena kotokelo vous avez été. Mobala Mwindu. Mobala ya Kelkin. Yele. Oza nini awa? Awa toza na Liba la comédie. Oui. Ya Maman Moseka. Yango moni bazo sala biso ba maquillage, bazo bonisa bilongi. Tombendaka bote na système à make. Téléphone amour, pardon. Téléphone qui a basi
solution. Combo na yo solution. Combo na yo solution. Yesu, alléluia. Combo na yo solution. Combo na yo solution. Combo na yo solution. Yesu, combo na yo réussite. 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 Yesu, alléluia. Combo na yo réussite. Yesu, combo na yo réussite. Combo na yo réussite. Yesu. Éternel Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu es la solution, tu es la réussite, tu es notre victoire. Raison pour laquelle, Seigneur, avant de commencer ce travail, nous remettons tout entre tes saintes mains. Seigneur, daigne, c'est que tout se passe, Seigneur Jésus, dans le norme éternel et la réussite telle que tu l'as prévu. Seigneur Jésus, nous ne regardons pas l'heure à laquelle nous commençons. Nous ne regardons pas l'énergie, Seigneur, qui nous anime. Mais nous nous soumettons à ton programme éternel. Seigneur, toi tu es le premier éternel créateur. Tu es le premier artiste à exister, éternel Père de gloire. Et ici sont réunis des diminutifs, mon Dieu. Peigne, Seigneur Jésus, que nous puissions faire ce travail conformément l'inspiration éternelle. Toi tu as dit l'inspiration ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'inspiration vient de toi. Zambé, capacité à se surpasser éternel. Libala comédie, Oyo Zambé, Nanzela ya chaîne, ya Moseka télévision, Seigneur Jésus est impacté encore. Ya Osala, c'est que émission ya Lelo, numéro production de l'eau Seigneur Jésus, et à la rebondissement. Yahweh, et à la production exceptionnelle. Mais ça m'a la qualité pour nous exploiter. Seigneur Jésus, au Pessa, ils sont la qualité au nom de exploiter des Zambé. Et ça pour ça que vous ma santoni na mboka na yo. Zambé conduire réalisateur na biso, conduire ma preneur de vue, conduire direction artistique na biso, technique nyosoto. Zambé biso le pour se réunir awa pour l'homme ne mangera pas, l'homme ne mangera qu'à la sueur de son front. Yahweh, où est-ce que nous toquons na biso Zambé na bikamo. Et ça awa ne yo ozwa 10% na yo. Amen. Pambola musala oyo. Pambola mobandisi musala o Nzambe. Maman Moseka pèse encore de l'énergie et de moyens. Musala oyo et même besoin d'avoir horizon oyo peut-être que imaginer. Seigneur Jésus, ensemble avec les amis, tobani na yo, tokoa cheminer na yo, pe aussi sana yo, po yo zali alpha, pe oméga nyonso. Ensemble comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà le making-of avant tournage de Viva la comédie sur Moseka officiel avec des acteurs des engagés sur Spawn Nangé. Oui, oui, yeah, yo. Vous engagés. Yélé. Voilà, le Réal Azawa. Herman, nous avons Denise Mosolo. Nous avons Fabien Pouy et le Réal là-bas, Elias. Tournage, Libala, comédie sur Moseka officiel. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna.
na ye kopesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esilaka te mais mingi naza na besoin ya ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pona ko luka ba délivrance esimba te naza na besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya awa te azwa délivrance ka bika te nano esalama te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya ye te akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe papa Moïse asaeli ngai minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na ke na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32.
naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya vrai oui aller retour oui combien de besoin oui tika soki oza na Sainte Thérèse bien sûr l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attends, c'est ton ganayo. Moto ko lo guate. Ko so to ngalo mo bimba. Yango Jibe service. Et ça kaka on a qui ça. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia Yesu azana bamwe Tomba mana yo Jésus Kumbamba Tirubu Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na bapasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga
longisanga Yesu longisanga Yesu longisanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nsanga lole nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga lole ye lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsaba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsaba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.
na bino